et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a l'élo. Toko beta lisusu c'était na makambo o ezali koleka na politique en mboka na biso parce que peuple congolais a commis mutu ya ba palpite. Peuple congolais a commis mutu ya polémique. Or politique ba sala rango polémique té politique ba bomaka nango batu politique ezali politique ezali discussion un match à football té politique ezali masolo ya musique té. Donc peuple congolais na yebité au lieu tozala zobatang ou kanamba zalaki tokomi zobaler tozui président ya mayele parce que nazali ko comprendre te lelo na 5 minutes à lelo toko zongela makambo oyo eleki na politique na biso rencontre ya kanambe na président na biso Fachi Beton parce que bato bazo polémique bazali ko yebate ngana koko yebisa bino ke muto akoza na méchant ya kanambe abare ezali Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi na kanisi akobosa na kadi jamais na mutu na yeke papa na ya vanda 2 ans maman na ya vanda na mabele 2 ans parce que président oyo kanambe alingaki jamais papa Tshisekedi corps na ye ezonga na mboka na biso akomaki kosala Félix Antoine Tshisekedi chantage donc pour avoir primature il faut andima que à côté na primature pour corps ya papa ezonga donc bino bato bozali ko loba boy na kanisi muto azana méchant koleka Félix Antoine Tshisekedi azalité mais soki le loba bakutani ezali na compte ya kati ya coalition bino bokasi ndengi tozali ndengi wana ndengi tozali ndengi wana mama Martha ko sepla penza ke mwana na ye Félix Antoine Tshisekedi ayamba kanambe mais ezali politique donc libanda ezali katité. Donc peuple congolais tokomi ko polémiquer na makambo oyo ezali na nzela te toko zongela pe na kati émission oyo parce que batu balobaki ebele na makambo ya ka oyo ya coronavirus vraiment ezali passe na mawana motema ba moni mutoye a sali ba signe azali na ba signe ya coronavirus na ebité ceux qui peuple congolais bolinga siko batika ye akota kaka ndenge wana ou bien baki pété mais beaucoup qui reproché ministère de la santé publique pour asali prévention pour la maladie ou la coronavirus balabara na français ni mieux vaut prévenir que guérir yangwana loko ministère na biso asali donc peuple congolais azali ko reprocher ministère en mboka na ye parce que azu précaution pour la maladie moko oyo kutwa ba mindele bazali ko luka solution bazali ko zoate mais peuple congolais tozali ko kende wapi tokomi wapi pourquoi ceux qui bolingi Félix Antoine Tshisekedi te bolingi balubate bolingi IDPS te mais mutu na bino fait fonctionnera nengi mitu ya batu nyoso tout ba fonctionnera mais nazali ko kamwa yangwana batu musu bazomona netli seki pour bato ba comprendre penza ba méchant bato donc tout le monde a penza que to komi penza que to komi ko ba marque ba ndibu donc to lati biloko to ko tanga kombo ate o plonger les kanambe penza bo kuei bo panzani pour bato ba comprendre que peuple congolais komi na méchant donc vraiment peuple congolais to se ressaisir tous à la focaliser na makambo oyo zali ko concerner biso po na mboka na biso peuple congolais to tika koloba ba chose moko baliverne babiloko moko ezanga tina donc vraiment peuple congolais to lamuka 5 minutes ya lelo toko bete la lisusu c'était parce que makambo to kokaki ko tika yango jamais le kabo yango na lelo tozali ko beta su c'était na makambo ya politique ezoleka na mboka na biso au président de la République ayambaki kanambe parce que kanambe muto ayaki verrier na makambo oyo ya coronavirus ya ka oyo et se présenta qui namboka na biso oyo ministère ya santé publique azwa ki précaution bato ba komi ko loba o ba sale on pona mbongo o ba sale on soki pona nini donc lelo na 5 minutes à lelo toko beta c'était na ba sijo na news mibale donc politique ya mboka na biso ezoko salema po bato mususu bando kansa o Félix Antoine Tshisekedi asala na politique ite Félix Tshisekedi azwa na pouvoir mokote azwa ta poste mokote mais eloko bato bando bosa na ke Félix Antoine Tshisekedi avanda pempe na papa na ye grand politicien na kanisi na famille ya Félix Antoine Tshisekedi bato bando linga politique neti Félix Antoine Tshisekedi bazate mutazo sana papa ezali Félix Antoine Tshisekedi ezali neti mwana moko bo papa na za mécanicien azozalaka pembeni ya papa na ye akoyeba mécanique mais siko Félix azolakisa batu ke
ayebi masolo ya politique parce que moni bato nde bato bakomi na palpitation mais ye moko aza calme bato bazozwa palpitation na makambo moko boye ye azogere. Donc nazoyebisa bino lisusu boyeba ke Félix Antoine Tshisekedi biso toloba toyebi ye Félix Antoine Tshisekedi aza tetu koleka papa Etienne Tshisekedi. Botia na mitu na bino Félix Antoine Tshisekedi ki tetu obomonaki ya papa Tshisekedi eza muke na Félix Antoine Tshisekedi. Tetu akosakana te puis ceux qui alingi likambu na ye soka lobi non non soka lobi oui akosalela ngo boyeba ke makambu nyonso tu oyo Félix Antoine Tshisekedi azali koloba pona mboka akosala yango. Soki akosala yango te akoloba yango te. Donc lelo tokobeta sete na makambo kaka oyo ezoleka na mboka na biso mikolo na kamba politique parce que Congolais akomi ko bunga rumba akomi ko bunga nzela heureusement 5 minutes eza na po na ko zongisa bino na nzela na ko pesa bino ku ya éducation civique. Avant na banda makambo lelo na lingo zongula nano émission oyo tozoki ka ya coronavirus na mboka na biso et comme ki oh non peuple congolais toyebite ministère ya santé publique et kosi que corona ezalité et sali boye pour bazwa 10 milliards on a depuis le vacances 10 milliards on va pesa ka boye donc bolobi ke bo déclarer coronavirus ba vérifier te ba pesa bino 10 milliards ka bo et comme tant ba monique ngana yeli na telemeli yango ndenge na telemaki makambu ya ba makambo ya bikolo et kabola ki biso faute ezalaki ya fayulu na telemaki makambo ki tribalisme oyo mo ndenge lala na teleleli makambo ya coronavirus parce que avanga na loba batutu bakomaki bakoseli mutu wana makambo bakoseli ndeko na bino bakasi ndeko na biso wana azali ndeko na biso azali kino aza mwana bandal azali ndeko na biso aza parisien est-ce que biso toko sepelaka azwa coronavirus biso tokoko sepelaka azwa coronavirus biso tokoko sepelaka mboka na biso e kota coronavirus. Mais toujours dans la logique. Est-ce que le peuple congolais vraiment, est-ce que toujours réfléchit ou bien? Donc, vous allez en vouloir, dans le ministère, dans la santé publique, où il y a la prévention, que moutaye, à la fièvre, bâti en quarantaine pour bailler, parce que vous allez reprocher. Mais non, on va où là? Est-ce qu'on réfléchit ou pas? Soit Olingi Félix Antoine Tshisekedi, soit Olingi IDPST, Olingi Baloubaté, mais Makamsou, il faut réfléchir. Donc, yo a tous en France, coronavirus c'est comme ko tomboka yo kende ou bien na métro ou bien qu'il y a un aéroport aux allées na température élevée total ceux qui barotika yo bas lobby donc prévenir mieux vaut prévenir que guérir yangwana gouvernement na biso et celle par les billets il y a ministère il y a santé publique donc le lobo komi ko reprocher ministère de santé publique pour assurer précaution batala ceux qui ndeko na biso na zali na yango ou bien zali na yango te mais siko bo bande ko loba to moni vidéo na olakisa bino siko ye ndeko na biso wana ye moko atelemi azako loba na chambre ne place batie azali ko féliciter gouvernement azali ko féliciter na nyoso tout bazali ko sala ye siko bino boko loba ni siko batu ndenge balinga politique oh bapesi mbongo po aloba makambo mais congolais mais toujours kendwa mitu na biso eza sou bien te boyoka bino moko lelo o batu bandoko loba bilobela botala bino moko siko ndeko na biso wana makambo alobi devant micro devant la caméra, boyo kabino moko. Nazo remercier bakonzi oyo basukipé nanga. Bon na nyoso basali ko. Donc voilà. Ozana hôpital to za libanga. Nazana hôpital, nazana awa za hôpital. Ozolia nazolia depuis hier ministre abenga kunai alobaki ke baya otikela nga biloko bakomi ko ya otikela nga. Donc ozoza fait traitement malamu. Ouais, traitement nazozo. Combien de fois par jour? Traitement, bon, 3 fois par jour. Siko boito landa, ndeko na biso na sikoyo, parce que ça moi na potote, parce que so azaki mutampiaka ya Afrique bokolo ba siko bokumolo bake, makambo azoloba ba futembo. Mais pourquoi Congolais to komi bo? Pourquoi Congolais to komi ko sepla na makamba mabe ya mboka na biso moko, to seka yango, to amplifier makamba mabe po to zo a raison. Pourquoi to komi bo? Siko mutu wana yemo mukolo makambo ndeko na biso wana, azako loba, boyoki langage azo salati. Boyoki langage na ye. Mais pourquoi to komi boye? Pourquoi to komi boye? Congolais to se ressaisir. Au moni moment oyo, to za na distraction te. To za la vraiment concentré na makambo oyo ezoleka na mboka na biso, to tia président na biso maboko parce que azali na tâche moko facilité. Mais to komi kokota na makambo moko baliverne, to komi kokota na makambo moko ezanga tina okutu sans intérêt. Congolais comme ko polémique na makam surtout tozolo ba donc ba journaliste ou ba pangiste wana ba journaliste ba soit disant ba journaliste les loso likama malamu salami ba lo barate virus ebola et sila na mboka na biso
balobela te tango kaka o coronavirus oyo ya lukuta babandi kolo pourquoi bozali ko préférer kaka koloba makambo mabe ko kosa même makambo mabe pour kaka na reverser président de la République pour kaka na reverser mboka na biso ezali soni na passe na motema. Donc awa siko na France d'autres exemples en France pas biso tozaka na France président Macron a été aux oies parole awa a sali message télévisé donc na France mobimba Macron à partir de lundi ba kelasi donc ba lycée donc école primaire ba collège na makambo surtout ba kangi yango. Est-ce que coronavirus est comme makasi neti na Italia a eu précaution que non biloko wana baka est-ce que ba parents ebele ba sepeli ke ndenge bakangi l'école ndenge bakangi ke chike za la tête donc 2 semaines après bana bako donc trobeta ba 1 mois bana bako ne classe te. Est-ce que ba to sepeli nango mais tant que ezali précaution pour ba prévenir que donc corona ekota na l'école te ba zui décision wana est-ce que na l'école bazoki kamoko ya virus na kati ya lycée ou bien na kati ya collège ou bien école primaire bazoki yango te mais prévention basali yango euti koleka na mboka na biso. Donc si bino bolingi jowana do bakangi na fièvre donc batika ya kota asala makamba lingi parce que comme bamsuti bakomo le ba po za mwana bandal bazali ko sala fête na bambo donc vraiment congolais to komi wapi pourquoi tozokita si ba biso ezali ke ekolo na biso ezali ke ekolo mo bato bazo respecter mais na yebite na l'air kanambe ku na mona bato musu ba do bazali ka moi mayede. Ok, kanamba za zoba, il fallait batu pe baza la zoba, mais na l'air à Félix, batu neti, balinga ki soki ndenge nini, to komi na buzoba moko na nuto monate. Bundo ko tsatembe ye motsuko mukolo corona wana, ye mora lobi makambo landi ete siko bino bolo, bokomo lo basiko ba pese mbongo pour changer langage. Donc ezali pas sinama wana motema vraiment congolais to changer. Soki to changer te to kozaka na pasi na motema. Donc avant to kota na sujet mususu, tozali ko marquer une courte pause publicitaire. Bobi kaka partenariat na biso ezali na ba des partenaires avec Clébois original ba partenaire bazali mibale donc Romain Ilunga, les grands traiteurs au Azali na kati ya Belgique, donc Azali na mobilité géographique, donc partout à Koko Kende, bo bengier de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi ba priya malamu, donc bo sakana na makamba li bumuté li bumu et ben daka problème, soki li bumu ezo salo passe ou bien au lia aux yeux donc intoxication alimentaire bo suka na tribunal, na poto donc ozwa jeté au bengi sa muto yebi Makamba Ilubute, donc à ça, il Makamba fait, donc ça l'appelle na Romain Ilunga, les grands traiteurs au Azali na Belgique. Donc deuxième partenaire na biso Azali Sepela TV, donc décodeur Oya Mukie, au China Poche, au Tambol nango partout parce que décodeur tous en andaku au gros mais on a pocheté. Donc il faut tika nanda wana décodeur, il y a Sepela TV, Azali et Lengi Oyo Monique mutu mwindu ou bien congolais et Lengi a congolais mutoroye bangoka congolais. Donc makambu tout ezali na kati o se retrouver lelo na ki esengo mingi mutu moko komela ingazali na Japon abengi ke alobi ke non grand prêtre César Ngadi grâce na yo na utiko zwa abonnement ya Sepela TV donc bomoni ke message lo bien abi pe na bengi Sepela TV ba yebisinga ke na Japon ozali mutu liboso donc ye moko ko se reconnaître vraiment félicitations batu musupe ba emboîter pas ya ndeko na biso azali na Japon donc na tikibino bolanda ba deux bandes annonce ya ba partenaire na biso on a benga bango ba partenaire éternel. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut.
vous avez toutes les spécialités africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et na makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc bino mo boito landa donc ba partenaire na biso oyo bazali ba partenaire na biso vraiment tozali na bango donc bandima baza na biso na sima puis ba yebi ke vraiment donc 5 minutes à lobi likambu donc c'est automatique c'est instantané donc batutu ba yebi bokoko tu na Romeo Lunga ba coup de fil a comme ko ba contrat comme ko et puis Sepela TV donc Sepela TV yemora yebi ka ke puissance il y a 5 minutes avec ses engadi donc sikoyo na yebike boko landa yango pe boko landa puis message ezali koleka malamu en tout cas ba partenaire na biso bazali ko sepela donc sikoyo na lingi na beta susu c'était na makambo eto leka kaka oyoyo parce na ko tika ngote kaka boye leka na sai déjà mission na zo zongela susu yango na lingi na tuna na ba congolais omoni mutu oyo akoza na méchant avec Kanambe mutu penza ke soki avandi penza za na méchant ko sakana tai avec Kanambe na kansi Moutaleki, Antoine Félix, Antoine Tshisekedi, na famille basalite. Donc, bino bozo kansa penda ndengi Félix Antoine Tshisekedi avant diona abotana ke papa na beta 2 ans na frigo likola Kanambe. Bino bozo kansa donc ndengi maman Marthe avant diwana akobosana ke avant na mabele 2 ans likola Kanambe. Bino bozo kansa tango Félix donc azoyamba Kanambe donc maman Marthe osepla. Maman Marthe penda ko benge babete donc penza na chiluba na bise petit nanga donc fisson Kamone fala Alexandre ba partir beto to a beti na chiluba a ogangele metango eza politique Félix azoyamba na cadre ya coalition nebisa bino ndenga azoyamba bino bokanzi penza ke non azoyamba penza do yosalese do tango etangami ke politique ezali makambo ko sakana te politique bato bakufaka politicien azolo bana moyi yango lo bana butute o azolo bana munokone na motema neza yango te Félix Azar Nazoyamba Kanambe n'endenga bien te donc Azoyamba kaka donc parce que faut yambaye mais na sa motema Azana un esprit akade pemba avec Kanambe et puis boye ba ke Kanambe akoliama na epsi bino papa na eba tsaye na résidence surveillée ba mort ba kufaki na kija IDPS donc Félix Azar ki wana tango longwe 2 heures après boina boy pou ba donc so Félix a wumela wana BP donc adaya Bibo kansi Félix akobosa na makamande ngwana do bino bozali banda bozo sa neti ke bino pasi oyo colère oyo Kanambe bino eleki koleka yemo Félix mutu penza ko loba ke on a Londres mutu penza ko loba penza ke non à part kutu donc batu mususu te do Félix asana makambo penza donc ya retraité direct na Kanambe papa ya Félix papa na biso Félix Antoine Tshisekedi papa na ye Etienne Tshisekedi avandi na frigo Kanambe azosala Félix chantage azwa primature so azwi primature te akobeng sa papa te boyebi tango akimbuta kei ba ko ta la place ba rosala na Gombe babandi kotonga bona lobi ba changer bilo oyebi ba je donc Kanambe bando sala pour corps à papa ya donc siko soki Félix akomaki président de la République mais ndenge to lo lelo mais corps à papa saka libanda donc bino boyo kansa siko Félix akobosa na makamande ngwana boyaka bozo kansa soki ndenge ni bo kansa soki ndenge ni mais non
Tous en a calme, donc siko tozali na moment il y a distraction te peuple congolais. La tâche n'est pas facile pour na président Nabiso. Faut to chaye maboko to bengana na banguna nyoso tu oyo bazali wana bo yeba ke banguno bazali wana bakokende na bango. Bakokende na bango bo kanisa te ke soki Félix lelo bakutani nana mutu moko komelenga ba commenter po pe na tanga ba commenter albi non eza la coalition etali biso te donc kanambe wana il faut bakuta na rasute na Félix Antoine ezali politique. De toujours solo la politique, toujours solo la tech match à football ou bien musique politique, babo marango politique, mutako peso mbota albi au revoir. Ozobi malibanda ibi que baro barre libanda, mais atiki yo politique eza yango wana politique ezali masolo musute politique makamsusu eko peso kanda mais ozo salango donc obligé kaka po na politique. Politique ezali ndengona heureusement na sabino ke tempérament oya président na biso ezali tempérament moko donc président na biso nzambe mutapona ye na ba tempérament o net ya biso boy donc omoni ba congolais ba mona makambo netige ba congolais ba mona makambo netige donc to koma penda esprit ba ndibu to lati masolo na batanga ka kombote omoni penda kanambe plonger leye boko ibo panzani bon comprendre que congolais comme na méchant na ningina ko sabino bo ka conseil combattant moko donc parce que ba combattant ba comme des sortes ba misusu ba yebi makamba lingité ba misusu combat comme fond de commerce na bango ba misusu ba yebi ba comprendre que combat otondo ça na kanambe na combat auto ça na Félix Antoine Tshisekedi des andeng moté parce que président Ouazana na grand combattant il faut to comme na combat il y a ba revendication tolo ba ke non ba to ba bandolia bien tolo ba ke soki ndenge nini mais ezali combat otondo ça na kanambe te na zo yoki sabino bino moko boyoka conseil combattant Roger Ouazana Paris apesi ba combattant bino moko bolanda. Bonjour les grands journalistes, César Ngadi, César Ngadi, les grands journalistes, Oyo, alobara vérité, rien que la vérité, Oyo Mokile Landaka, César Ngadi, Oyo Mikolo Bazo Benga, César Ngadi, béton, Nga Roger les combattants a confirmé avec force, César Ngadi, les grands journalistes, béton. Le Lorengna Lobabo, César Ngadi, Omoni ba Congolais, oh bazana poto a soi-disant ba diaspora. Normalement, il faut avoir conscience. Avoir conscience. Baeba ke baena mboka ya batu, bakima Congo pona nini? Bakima Congo pona Félixité. Bakima Congo pona Hippolyte Kanambe, Bakima Hippolyte Kanambe o azali autorité malheur. Nana bengango autorité malheur, pas autorité morale, mais autorité malheur pour le peuple congolais. Bayana poto. Mais c'était pas facile pour notre pouvoir. Lelo Fachi a été élu démocratiquement, massivement, sans hésitation par les Congolais. Mais nakoka mwa bande kona biso o bozali awa na poto. To batango bozo bunda. Tozo bundela, tozo telemela ba Hippolyte Kanambe na banzela ba manifestation mindele bandai komona ke non tozaki na raison. Mais lelo oyo Félix ayaki na poto to yambaki ye partout. En tout cas vraiment ba voyage à chef de l'État na poto ezaki récite 100%. Président Félix Naobengaye a la sagesse ya Salomon. Dernier voyage au Asali na Londres, tant à Koutani na bande konabiso, tant à Sololi na bango, bande konabiso mususu oyo yaba combattant oyo baza mayele te, ba eskizenga, eza batunyo soute. Faut pas mélanger tout le monde dans le même sac. Eza ba combattant mususu ba mayele te. Tant mutata mo konzalba ke baba nyamulenge baza bande konabino. Alors, il y a un langage moko pour rotalisa mokili. Ke biso président Fachi aza rancunier. Mais agosala musala na ye, justice sala musala na ye. Soki aloba ke banyamulenge baza bande konabino te, je crois que lobi nango bonga bo mona guerre ngai bana este, balngai ba profiter na liloba wana. Bonga bo mona ke président Fachi balingaki pe ba bomaye. Lelo bo pe si ba tout raison. Batebele bazaki contre Fachi lelo nga Roger les combattants pour biso doza ba visionnaire. Tout monde na ba César Ngadi.
tomonaka lokola bapapi bomanga oyo na babenge honorable bato babongi lelo batravaille comme directeur ya cabinet ya président Fachi bato wana nde Fachi fa travaille na bango bato lokola bapapi bomanga lelo oyo bondimi biso yo congolais toyokanaka ke soki président oyo akokoma président ya Congo aza 100% congolais toyebi tate na mama ye biso to tozala nsima na ye mais lelo tokoma komona bino boza ebele wana so batuni yo estce superficie ya Congo oyebi te nous avons combien de dialectes oyebi te so batuni yo baarticle ya constitution oyo ezali na kati ya nini ya constitution ya Congo oyebi te mais obimi otumba obomba mabanga vraiment c'est pas digne vraiment pour combat ici et silaki le 24 janvier 2019 nga Roger le combattant na bunda komana nga noble stable lokola César Ngadi lelo président Félix akomi président na robima libanda pona ke ndeko tuma ba camion pona kono ba mabanga na mboka ya batu po anini place oyo yo bwaki ngunda baza kofuta yo baza kolesa yo bana na yo baza kokende classe gratuit yo tata mobimba obimi na ndako na yo otiki mwasi na yo na bana okende kotumba obama mabanga baza ko enregistrer yo baza ko tia na ba réseaux sociaux est-ce que ça malamu likambo nazoloba naza contre mutute naza contre mutute to mélangeaka ba makambu te nangina ipsaka boy ba musiciens congolais oyo bakoma ba cible mais ba musicien na ata mon côté asala na ministère mon côté azala na ministre mon côté azala conseiller na kingakati soki bayembaka parce que bino bozoloba tout le monde au Congo a été terrorisé tout le monde au Congo a été terrorisé ba musicien chrétien oyo babimisaka basalaka tete dire oyoka mam na bango ale molota aza asa mabele papa we maza asa mabele Coutinho passer bakangaka ye boye bakomba poko bakomba lelo oyo tangu ba prisonnier babimi ba Frank Diongo babimi ba Chekoko babimi elobeli bino loko te azaka ka diriger tangu bazo kitisa ba Chadari na avion ba Kalev ba isi bango muta robima te azaka do bazo diriger kaka tangu ba Kaimbi ba Midiembi ki ba Mibomi ba musu ba komi ko kufa kuna donc azaka ka diriger ayebisi bino botika makambu oyo bozo sala eza na importance moko te balobi tala sima zonga moto exemple ni yo pesa mwana yo zana France awa peut-être au sali peut-être au cotiser retraite na yo mais pourquoi aux autres barrage pas ya baninga mindele ba oseka bino nga ba oseka ngate passé ba ko seka biso na ba César Ngadi te biso na ba papi bomanga te ba ko seka biso te ba Patrick Adogo biso ba ko seka biso te ba Trésor Baza biso ba ko seka biso te ba ko seka bino parce que bino bosa qui marche contre Hippolyte Kanambe partout lelo bosa Hippolyte Kanambe za Rwandais touti mais lelo bino moka comment ça manifestation contre Fachi Beton président oyaza aimé na monde a comme na considération na 5e puissance mondiale président lelo ayeko tia paix entre Israël na Palestine et lui koloba te que ce qui Fachi appelle si Paul Kagame mbote bino bo commission commentaire mais non nous avons un grand pays où tozali entouré na 9 pays voisins balobi ennemi na yo il faut approcher ye ennemi na yo il faut approcher ye po oyeba ye po oloba na ye guerre basisa yango na minduki te guerre basisa yango na dialogue sur la table. Merci, c'est Roger les combattants. Je remercie César Ngadi Béton. Tchèque, c'est pas pareil.
Donc bino moko bolandi oyo azali combattant o nakobenga ke combattant ya mayele. Parce que ba combattant mais bino ozo sala combat o bando sa na Kanambe ozo sala ngona Félix, il y a pas de raison. Eza na raison morote parce que o akomi wana azali mwana mboka. O akomi ya to yebi papa na mama. O akomi wana to yebi to kola na ye to tanga na ye to yebi ye. Siko bino yo okobunisa muninga na yo oyo to yebi ye o to bando lukake mwana mboka aya. Soki yo monike yo oleki ye mayele. Obe yo yebi koleka ye. Pesa ye ide wana au PC idée on a mené tu congolais linga muninga na été parce que Félix soit dans la Belgique les là comme président donc mututu alinga zo place à Félix ah ye dudu la zo laksani dudu so ma kansani nango ya sara ba fier ngape na go sala pe masoneti congolais jalousie na muninga na ye au mati azo benda yo po kita mais congolais tous à la calme na yo psi bino sutu tous à la calme président Otozu azo réfléchi netu yo nanga azali na makila na biso ya ba congolais donc ako trahir mbokate azali mwana ya papa Etienne Tshisekedi boule ya le peuple d'abord ako sala yango Félix ako trahir jamais Congo na biso et puis Félix à part qui présent aza moté ya malamu aza déjà mutu moko motema malamu eza déjà avantage et puis azali mwana poto ako ya boye ba côté musu ya kina zo mona ngo salité bato bazo vivre bien te na mutu kin akolekisa na ye mais mutu poto mona ngo ka boye ezali dibiso mona keki zo mona mutu moko boye ozo comprendre pourquoi bo tike boye mais mutu kin akokipete yo soko landi bango ka boye mais congolais to yeba esika to witi na esika to zali kokende donc yangwa na epsi bino susu avant na 6 émission na epsi bino que mutakoza na méchant koleka Félix Antoine Tshisekedi na makamba Kanambe na kasi baze belete na kasi mutaza na méchant ko sakanate o penza ki akolinga kuta barre Kanambe azana Kanambe te za Félix Antoine Tshisekedi mais politique etindi ba diplomatie moko boy etindi ba makamba moko boy ozo so la bato bazo comprendre yo te mais ça politique donc toza libanda za katité mais boza la rassurer que Kanamba ko liama bo bloquer data lelo na vidéo lelo na émission lelo Kanamba ko liama Kanamba obeta secteur na Félix Antoine Tshisekedi donc parce que ya kala ba contre na mama kamoko boy ako liama ayebi biso nde to pesa bato belé misusu biso kutenga te na ko pesa bato belé bazo pesa importance bazo pesa ba masolo misusu oyo kutu donc etanga mikutu kwete ye azana katite Kanamba ye moka yebita ngavanda wana penza yebike non nga penza donc bilia kinga bikoki donc masobele kalate ba ko liangai. Donc peuple congolais et là on a cinq nabino calme tous à la na confiance na président nabiso azali moi na mboka akoyu jamais ko boma ba na mboka ba ninga na ye donc président ya on mona rasoli kambo salami na mboka akeye sike ezali parce que ezo sali pasi makasi ndengi ka biso tozali ko kapasi donc on a commis na suka émission na ngande na yebsa rabino ka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, observations, même critiques. Donc n'hésitez pas à me les faire remonter sur notre compte YouTube ou directement sur notre site kleboaoriginal.com. Et donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yal Lochouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc restez connectés sur Kleboa Original, vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, toko manquete arozwa ma solo na mbunchu. À très bientôt.